show na quelle réunion et dit mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Actualité Bala Saint-Paul toujours meilleur. Tokoni Akunga Okamba Bala Saint-Paul et papa au fleur Akunga Biso Bala Saint-Paul Tokoni o papa Tolingi Boboto Tolingi Boneko Tolingi Esengo Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Bandeko balandi radio lisanga to tondi bino botondi mingi pona fidelité na bino na radio lisanga solo mokolo mwa pokwa mwa lelo toye lisusu na radio lisanga na ndenge ya bomesano po tokaba na bino ngongo ya motuya o bokoyoka ezala bino Yesu kitenge ndenge tomesana kosala chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h pour tokabola masolo o eza na motuya o eza na ntina e kabwama oyo etali makambo ekoleka na mboka Pays-Bas esika tofandi awa tokoemetre na kati ngumba Amsterdam to maye matali mboka République démocratique du Congo kuna esika touta na nyonso eza nzinga na biso nde tosalaka ete tokokaka kosalela nzela oyo ya radio lisanga po tozala pembeni pe tokabola makanisi na biso na lolenge basusu basalaka yango directement to na lolenge oyo basusu pe bapesaka biso masolo na bango to makambo oyo bamonaki ete toya pe kokomisa yango epai baninga misusu na nzela ya radio lisanga. Radio lisanga yango ezali moko ya baaktivité ya fondation lisanga point de soutien congolais to zalaka chaque mardi pe jeudi ndenge elobamaki liboso de 19h à 20h en direct kasi totikalaka pe kotia bemission eleki na internet mpona bayeba kolinga kolanda nsima na www.lisanga.nl kuta boko kuta bainformation nyonso etali radio lisanga pe na fondation lisanga point de soutien congolais oyo ekosala ete radio lisanga ezala Stichting Lisanga Congolais Stone Punch na www.lisanga.nl to tondi bino lisusu botondi mingi bayebanso bakolanda biso na baposte na bango ya radio na FM en direct sikoyo bazali na kati ya ngumba Amsterdam to na nzinga Joel topesi yo mbote ya solo mpenza tozana una masolo yo moko yebi topesi yo mbote esengo esali ndenge mokili yango ebongi ba neige longwe na se ba déplacement comme moi facile tika ete to koba na kozalaka buye na lisanga pe ba banso pa kolanda biso na nzela ya wewewe esika nyonso botwami topesi bino longonia mingi tozana bino elongo biso pe na pokwa lelo na radio lisanga tokokanisa be mayema koleka na nzinga na biso nyonso tokoyoka o nyonso tokomona nde pe tosalaka be boye na sélection lolenge kani tokokoka kosola na bino na oyo tomonaki ete toya kokabola na bino kasi mingi pe mazali koleka na mokili oyo tozali baye bazali na
Facebook ba kokakape ko kota na Facebook na biso na mur na biso ya lisanga Congolais Stone Punt kuna bamonaka pe ndenge tokabolaka basango mosusu pe tozalaka chaque vendredi na après-midi balingi ko ya na bureau ya lisanga na Amsterdam bakoki koya chaque vendredi de 15h à 17h koya bakokuta biso to kozala wana soki bazali na masolo bamoni bakabwa na biso to na cadre d'activité ya lisanga na ndenge tosunga bato wana Pays-Bas makambo na mikanda makambo etali intégration makambo etali participation awa difficulté oyo bato bauti libanda bakoki kozala nango na mboka Pays-Bas nyonso wana totalaka na lolenge kani tokoka kosunga nango bato to mpe bao baza na masolo kitoko to ya makasi ya malonga ya mboka République démocratique du Congo na makanisi oyo bai nango bakoki mpe koya tokosola oyo nyonso ezali solo bato basololaka wana ekoki mpe kosalema na bomoto chaque vendredi tozali na Amsterdam na adresse oyo ya Hammerstraat numéro 24 Hammerstraat numéro 24 yango eza na Amsterdam Nord. Na libanda wana soki moto amonaki ete azali mpe na mposa ya lisolo kasi na ntango wana ya okoka te akoki kobenga biso nde tokosala na ye lisolo na rendez-vous loyengaka tokutana bomona bacontact na biso nyonso tu bamoyen bokozwa contact na biso numéro ya telefone email adresse adresse ya poste nyonso na www.lisanga.nl soki bobeti na contact nde bokomona ebe na site oyo bokomona nyonso etali pe radio lisanga pe baaktivité mosusu ya fondation lisanga point de soutien congolais to kolobela mingi na radio lisanga maye mako kweya na pasi oyo bato bakomona na mokili mingi baye bakokweyela mbeba oyo ezali esalemi na bokonzi na bamboka bango bafandi oyo ezali kopesa motuya na bomoto te nde biso tolobelaka yango boye po ete ezali na ntina ya kolobama po ete baye bakokweya na makama wana bazali bango moko mingi na makoki susu te ya komilobela nde tosaka boye pota mosusu basili kokufa basili koboma bango to bakangemi na boloko to te bazali na esika ya kobatama to toloba kaka ete bai na makoki te mpona bamilobela yango biso toyaka tolobela bango toselaka te ekpelebe biso moko mpona ntango wana moto akolobela biso mpe soki azali te moto akolobela moninga na mokili akozala pete aye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Tozali kokoba na radio Lisanga ya pokwa moko lelo jeudi 31 janvier 2013. Eh oui, mikolo eza kokende na lombango sanza ya yambo
ya mbula 2013 yango oyo ebeti mokolo nango mwasuka lelo pe na bisika biso ozali moi ekei pokba yango oyo nde tokomi kotalela mokolo ekolanda soki ntongo etani tokomi nde na sanza ya sika ya mibale ya mbula oyo ya sika oyo ezali ya sika oyo ti kobanda kala te ekozala mpe zumbula ya sika te. Makambo makosalema ebele tokoyebisa bino na ndenge oyo mpenza tokomonela makambo po ezali mpe na ntina koyeba situation économique eza likambo monene pamba te makambo mingi ezali kobaluka ebe na likambo ya bozwi. Soki lelo mboka ya République démocratique du Congo eina mpasi bitumba ba crime de guerre yango ezali na ntina bozwi oyo mboka ya République démocratique du Congo azali na yango nde bato baike bakotia miso ebe wana nde bazali kolandela yango na lolenge wana oya mabe ya solo lolenge na bango bakolandela yango esengeli kolukaka pe koyeba ndenge nini makambo yango bazali kokende lolenge kani mpona kozala pe na likanisi nde tokobanda nano na koyebisa bino likambo oyo ya makambo etali lolenge kani na mboka ya République démocratique du Congo kuna bakosala ba affaire toloba na bapaya po bozwa mwa likanisi kaka na bokuse po makambo na bachinois oyo elobamaka mingi toyebisa bino yango mpe na radio Isanga bachinois bakoya na Afrika baafrikain babeti maboko babia baeuropéen bakenda bachinois bakoya baye bango baza alternatif eza mpe na baindien kaka bachinois te toboyi te kasi lolenge kani biso moko baafrikain tozali komitia na bachinois wana yango nde ekodetermine mingi po tokomona eza mpe kosalema mpe na bamboka mpe kokesena nde tokomituna eza kaka bozwi ya mboka ya République démocratique du Congo nde ekosala ndenge wana ete makambo nyonso ekoya kosalema kuna ekosala mabe to ezali mpe bozangi ya mitu ya malonga oyo ekosala ete baye bakomitia na kibokonzi na bopamba po bakosala ebe makasi ya mandoki bango nde bakosala ete mboka ekenda libulu toponi oyo ya simo toti koloba soki tobosani te toyebi ete barelation yango oyo ya Chine na République démocratique du Congo wuti komonana na baevenema mibale oyo eleki na bato ebele beboye ya liboso ezali présence oyo ya bavisite officielle ya ba haut niveau te présence te toloba présence wana na Afrique mais mpona Kinshasa eza absence donc nakoexplike bino na bokuse awa yango ezali oyo absence yango ezali ya président ya Chine na premier ministre na ye batikali atambala moko te kokende na République démocratique du Congo na ntango oyo basali ba visite na bango na Angola na Congo dans la République du Congo na Congo Brazzaville et pe na Cameroun wana eza likambo oyo esengeleki mpenza bato bamituna kasi esali boye lolenge kani ya mibale ezali
événement oyo esali toujours besaleki makele makasi mingi na mokili na Occident oyo tozali mpona bacontrats commerciaux signés entre la République démocratique du Congo na Chine oyo eyebani na nkombo ya batraité chinois. Et pourtant bapays mosusu ya Afrique bazwi mpe bainvestissement chinois sans que Occident esala eproteste. Donc yango eza likambo esengeli etinda biso kokanisa bato balingi koyoba likambo ya géopolitique mondiale esengeli batala mpe makambo malamu. Ntango tobundelaki kotelemela baélection awa boye tobanda wana mpe tokotelemela likambo ya respect ya volonté ya peuple ekobima na baurne parce que esengeli kotala oyo eleki mpona kobongisa oyo ekoya mpo soki tobosani yango tobwaki yango be boye makambo ekobanda kose repete tokoki kondima yango soki moke te. Totelemeli yango awa boye mingi tolobaki mpe bachinois baza mpe na loboko na makolo nyonso na kati na mboka ya République démocratique du Congo. Kasi te sikoyo totikala koyoka te bakongolais basali mpe baaction ndenge bakosalaka na epapa occidentaux awa kuna epai na bachinois. Toyebi mpe likambo ya respect ya badroit ya bomoto ya kibomoto na Chine ndenge ekendeleke na bapays oyo ya baoccident awa makambo akoloba eza ebele na kati wana. Kasi awa ekokamwisa président ya Chine na premier ministre na ye baleki penza na ndinga ya République démocratique du Congo oyo bakokaki kokota ata na makolo. Na Angola baye bakoti ata na makolo na République démocratique du Congo to te babeti nage na Brazzaville bakati na Kinshasa kasi basali yango te. Yango wana esengeli komituna ndenge Chine aza komonela République démocratique du Congo ezali na considération to oyo ezali koleka boye ezali mpona bapression ya baoccidentaux to ezali na stratégie na bango po bato bakosama bakanisa ete Congo eza na makanisi na bango te. Kote mosusu mpe ndenge baoccidentaux basagite ndenge wana makasi na bacontrat chinois toyebi ete bacontrat yango nyonso ezalaki kaka malamu te oyo mpe ya baoccidentaux mpe esalema mpe malamu te kasi wana tolobaki deja tokopesa futi na mitu oyo miti ya kopola na mboka République démocratique du Congo koloba ete bango nde basungi bakambi kasi bakokamba mabe. Soki toke epai tozonga epai toyebi ete na mboka République démocratique du Congo na exploitation ya bamine ezali kaka bachinois te baoccidentaux baentreprise na bango baza na maboko na makolo makasi kuna na exploitation ya bamine na mboka République démocratique du Congo. Epe kote wana mbongo pe kotaka na kese ya l'État. Mbongo kotaka pe na kese ya l'État oyo tokoyebisa bino
entre parenthèses awa pona kozala mwa idée pona 2012 kaka wa eza na une cinquantaine ya entreprises minières na Katanga oyo est versé na trésor public congolais plus de 96 millions na ndambu to 96 millions na ndambu ya dollars américains na titre ya redevance minière pour l'année 2012. Na ba source ebimi na ministère ya mine ebami était plus de 450 000 tonnes ya cathode de cuivre, donc la plus grosse production de l'année, et salemaki pe ezalaki exporté na Katanga na 2012. Tenke Fungurume Mining a versé Yemoko entreprise wana pene ya 26 millions ya dollars américains wana epimi kaka na basource oyo ezali euti na ministère ya bamine kuna mboka République démocratique du Congo. Entreprise oyo na kombo ya Mumi Export yango nde elandi na 15 millions ya dollars américains oyo versé na caisse ya trésor public ya mboka République démocratique du Congo na titre ya redevance minière en 2012. Et puis, entreprise na kombo ya Kamoto Copper Company. Yango est versé 12 millions ya dollars américains. Ba entreprise misusu ya minene ba entreprise minière lokola AMCK to Boss Mining on va verser 6 millions de dollars et puis Ruashi Mining 5 millions. Et ça, après, une entreprise msusu oyo va réaliser penza mbongo mingi te. Eza lokola na Sodimiko pona ba ndenge bateki do ba vente locale au basali kuna na mboka République démocratique du Congo. Bango par exemple, surtout par exemple entreprise par exemple est versé 320 dollars dans l'état congolais pour l'année 2012 parce que bango ba tourner malamte. Et pourtant, na année à Liboso, donc 2011, va verser qui koleka 130 000 dollars américains. Watu esi bino boye to tuaki exemple pour aller comme l'exploitation à mine na Katanga kuna to ebete yango et salaka produit donc éco-produire ba concentré ya cuivre pe cobalt ba cathode ya cuivre hydroxyde de cobalt et pe na ba ni musumingo ebimi na cobalt poussière ya zinc na cassiterite. Soki to lobaki na libandeli kota likambo na bozwi économie yango ezalika monene pona koluka ko comprendre ba situation mosusu
po bato banza kebe likambo na politike kaka boye eza likambo na lomeya nde efandi wana. Tokoki komituna sikoyo likambo na exploitation po exploitation eleka na mboka République démocratique du Congo ezali etali ba mine wana. Lolenge kani yango sikoyo ekabwamaka epesamaka ba contrat wana ndenge epesamaka o misusu na ba guerre baza kopie epe ba seigneur ya ba guerre wana bazali pe kopesa ba contrat na ba entreprise ya l'étranger pour l'exploitation ya ba mine, kasi bazopesa yango na pamba te po bango bazwa mbongo, kasi eza kaka mbongo te po baza na besoin ya ba arme ba entretenir ba groupe na bango armé baza nango ba milice na bango wana pona koba na bitumba esuki kaka wana te, fonctionnement na bango moko pe ezosenga mbongo. Nde tomonaki meme ntango esalaki na AFDL Laurent Désiré Kabila nde bautilisaki ye na Barwandais po na ntango basalaki attaque na Zaire ntango wana makele esali badwi bati bakongole bongo liboso ntango ya bazairois po balobi ete eza bango moko esengeleki na ye kopesa bacontrat nde esalaka soki elongi na yo odwi bokonzi bato wana batelemi po na ntango wana moto aza kopesa na lokoso moko boye oyo azomona ete napesa kaka nga na dwi bokonzi nakozalaka na bodwi mpo na nga likambo ete kokoma na bokonzi ofani na kiti wana oye komona sikoyo maboko na makolo ekangami po opesaki bodwi na ndenge ya lokoso ya liboma ekomeli yo ngambo. Bon, bien sûr eza pena bamboka mosusu oyo bazali koya koede yo militairement oyo esengeli pe ofuta bango na nsima wana facture ezalaka monene oyo yango nde esalaka ata mosusu barepétition ya baguerre mpo bakoluka moye bamifuta bango moko to te baconflit na ndenge nango mosusu, instabilité na mboka mpo bato baza kose revolte contre yo baza na makoki ya kozwa soutien epai ya bato wana oyo bazalaka liboso balie na yo baye kokoma sikoyo binemi na yo. Na ntango wana pe bokonzi soki emiti na lolenge wana bakoluka pe mbongo oyo tokamwaka bamboka na biso bazalaka ntango nyonso na besoin financement ya babudget na bango ya leta euta ebe libanda badefa ebe kodefa mbula nyonso euta kaka libanda okanisa na kati na mboka mbongo ekoka kokota te. Sikoyo na ntango wana bakoluka pe bapesa bakontrat misusu na bato misusu pe ya sika po baluka kogenere bafond misusu oyo ntango mosusu na bato bazalaka liboso na kibokonzi wana mosusu ya liboso moye bazwa ndenge bango bakanisi ezali te. Nde place esalaka sikoyo pasi na likambo ya bakontrat yango wana soki ezali kozwama na ndenge kaka ya bato oyo mpo na bango batali kaka kibokonzi na bango to esengeli batala makambo mpo na mboka peuple oyo akotikala ke basusu bakoya na nsima bazala na mikakatano mingi te na bakontrat wana po ete na bakontrat wana ezali kofandisa interet ya mboka na katikati na makambo nyonso, eza kofandisa interet ya pouvoir ya groupe ya bato moko te, kasi eza kofandisa interet ya mboka ya bana mboka na katikati ya makambo nyonso. Yango wana nde likambo nene oyo yaka kobima na likambo na bakontrat wana, likambo na interet
nde ezalaka mpo moto nyonso soki azali koya kosigner contrat yango tomonaka ata moto soki aye asigner contrat na ndako soki oza kozwa ndako ya kofutela ozalaka bato mingi bazalaka mpenza na marge ya manœuvre mingi te soki ndako wana ezali malamu eza deja na ndenge moto akoki kokota vivre makambo nyonso efandi bien ezalaka likambo oyo bateli yo talo yo kofuta bapesi yo bacondition yo signé ebe okoti mais contrat eza ta mosusu na durée limitée ntango mosusu mpe eza indéterminé kasi ekoki mpe kokatama bati mpe ndenge nini bakoki kokata yango ata soki bapesi yo ya indéterminé kasi kolo ndako ayebani ya koteka ezali mpe ya koteka ezalaka contrat mpe ya vente oyo mpe kolo ndako akomi moto mosusu soki opesaki mbongo ozalaki na mbongo ya kopesa nyonso boye te odefi ya kodefa na banke ohypotheke ndako wana ndenge basusu balobaka na langage direct bakolobaka ndako eza nano ya banke eza ya yo te okosisa kofuta mbongo nyonso nde ekomi ya yo mpo mokolo okokoka kofuta te banke akorekipere ndako na ye ateke na moto mosusu mpo aluka korekipere lomea na ye na kosomba ndako omoni négociation ezalaka mwa makasi koleka na kolue ndako ezalaka soki ta mosusu okoti na ndako wana eza na mwa batravaux esengeli esalema nde ta mosusu ifo oyeba okoki mpe konégocie mpo na loyer mpo oyo okosala mpe batravaux ndenge ekomela bino okotala na kosomba ndako négociation esalemaka ata soki ndako eza biloko nyonso akokoka malamu ta neti ko bacrise économique ndenge ezali boye bazokitisa mpe bamonta bazopesa na bandako banégociaka ndenge moko bacontrat ya mine kuna na mboka ya République démocratique du Congo négociation ezalaka soki yo kolo mabele kolo bozwi okosala bacontrat ya mabe neti oyo ndenge mpe balobelaki bacontrat chinois nani sikoyo azali bolole ezali be yo kolo eloko nde oza bolole ezali oyo azali kosomba te yo kokanisa ta mosu otali intere ya groupe no ya moke ya bino boyi na bokonzi omoni ete mpo na bino eleki ebele kasi nzoka ozali nde bolole oza bolole mpo na eloko oyo okei oyo yo opesi wana na exploitation na bapaya esengeleki ofandisa na katikati intérêt ya mboka intérêt ya population kolokoka ekosala yango te obimi nde bolole yango nde efungolaka porte na kibolole misusu oyo yaka omona bato na bamboka misusu na Occident bakomi kolinga bakoba ebe na babolole wana po bango mpe badzwa lisusu na ndenge ya kibobolole kaka so bamoni ete esimbi te nde bakoluka batambusa bango koluka na lolenge nyonso kotambusa bango batambola balongwa na bokonzi mpona batala soki makambo ekoki na lolenge mosusu nde bozoba wana ezali koya mpo kokota bokoti oyo ya bokonzi eza kokota wana ezali na ndenge ya mabe na bodu oyo toza nango kuna soki esalisi bato bainvestir kuna na mboka bao baye na bokonzi mpo baluka mpe basalisa makambo na ndenge elongobani mpo bodu ekende na ndenge ya volonté ya peuple bakobanga eloko te na kufanda na bango na mboka na nsima ya kibokonzi na bango na courage oyo bakozala nango ya kondima volonté ya peuple ta mosusu mpe ya kofandisa bango makambo malamu ekosunga bango mpe bafanda esu mwa ntango na ndenge ya volonté ya peuple na ndenge makomi ekozala ekosunga mpona participation oyo bato bakozala nango na makambo matali mboka
posiko l'État alite na tango l'État kozala ekosunga mpona kosalela mayele ya bana mboka ebele na misala mingi lokola oyo boye. Oui, tolobi na misala mingi lokola oyo boye mpo koloba ete sengeli mosala nde esalema, mosala yango esalema ezala mosala ya malonga mpenza. Mosala esalema ezala mosala ya malonga mpenza ndenge tolobi wana pe na likambo oyo ya bozwi na mosala ya malonga. Lokola pe topesaki bino exemple na likambo ya mosala ya leta kokotisa mbongo ya bozwi. Na exploitation ya bamine ndenge elekaki na 2012. Sikoyo tokozanga pete po totalisa bino aspect mosusu kaka na kote ya bozwi yango ya mboka République démocratique du Congo na lolenge oyo tokosola nango na pokwa lelo. Tokoyebisa bino ete mosala nde ekende liboso yango nde malamu, kasi nazali koyeba ete na kala ntango tozalaka bana mike totanga kelasi nayokaki na radio na ntango wana na République du Zaïre likambo nabosanaka yango te, ezalaki quelque part na Bandundu mosika te na Kasai. Diama emonanaki, diama ebimaki kuna po boyebi mboka République démocratique du Congo wana mobimba eza soki babenga yango scandale kote wana ya bozwi eza na mpamba te, po bisika mosusu oyo bomoni nano te oyo mabele ebombi, elobi te ete mabele eza na eloko ya malonga te. Diama wana ntango ebimaki esengelaki toyoka te na baradio mpona yebaka yango, babandaki kosenga na bato bazongela misala na bango na ndenge bamesana kosala na balakisi bango bato bakotangisa bana na kelasi bapesa bana mayele. Babendanaki bakendeki koluka diama wana, ezalaki mpenza penepene na kao ndenge balobaka, nde esengeleki babelela bayebisa bango bazonga na misala na bango basalaka. Na bible epamba te, ezali na carrière ya sika riche en or, yango carrière polele ya kofungama beboye, riche en or wolo nalobi carrière ya sika na galako yango ebendi déjà 3 semaines yango oyo bafandi, donc bana mboko bafandi na localité ya territoire ya Wacha na province orientale. Soki ya bosente yango nde ezalaka o Zaïre na ntango wana. Toyoki na président ya société civile ya kuna alobi ete ezali na penepene ya bato 2000 baadulte pe bana bauti pe na balokalité ya ndinga baye koexploite wolo wana.
ezali pe na ba agent ya ba service misusu ya l'État o ba abandonné ba bureau na bango po na bakende koluka wolo na carrière wana ya sika. Tolobi ete ba fonctionnaire ba tiki misala na bango ya l'État, ba abandonné ba poste na bango, bake na lombango ko exploiter or wana. Vraiment. Bokoki osimagine biso bato fandi na diaspora bamboko tozali awa na Occident. Oyo eza lokola bato bazolokota mbongo te. Moto akei na ye kaka boye alexi kaka mabele kaka oyo ya mboka na ye mwa moke oyo ezali oyo eza nini ouvert eza carrière ouverte. Azwi or achange yango na mbongo. Tozali awa na bamboko tozawa mko nini bosi boyoki ba peuple na bango ba ata kutu po azwa mabele po alo na bila mabele yango mpe bango ezala pe kitoko te ekobota pe mamu te na ba malili oyo ezali awa pe. Esengeli komituna kokanisa malamu soki penza to koki kozela ete bango bazala na charité na biso toyebi te fo tokanisa malamu yango ezali mboka touti bayi kuna ezali mboka bafandi eza mboka ya biso oyo esengeli biso moko nde toyeba ndenge nini kobatela eza kobatela liboso bayi na mboka kobatela bayi na mboka kosala ete intere na bango nde eza na katikati na makambo nyonso. Po soki yo omoni ete yo mpe ozali moto kati na bato wana libota na yo mpe ezali kati na bato wana ndinga ndo nyonso bato na bayi mpe kati na bato wana elingi oloba ete intere oyo ti ya bana mboka na katikati na makambo nyonso eipe ya yo eipe ya libota na yo eipe ya ndinga na yo eipe ya bato na yo ei ya bato nyonso. Kasi soki yo mimoni moto mosusu na kati na bato wana oko bando twaka ebe masasi na biso po tokozala na yo elongo te. Nde mosala oyo tokoloba mosala oyo ekosalema boye tokoki peta mosu kopesa bato na leta yango mpe fote pase oyo exemple apesaki na diamant eza balakisi bayi mpe bafonctionnaire ka tokoki mpe kopesa bafonctionnaire mpe asikoyo mpe su kuna na province orientale foti me soki mpe toke epai tozonga epai lomeya nini oyo bango bakpaka na mosala na bango basalaka soki balobi na yo boye boyebi kuna na mboka pe démocratique ko poto otala ebe oyo ezo mutazo na bambanga bato balokotaka te ta mosusu tokoli kuna na mboka Kinshasa totika nano kama lelo basase ndenge bakomi kobwaka basase partout bambula ekobeta mai kokota suma mote ya mabele kasi manga oyo ebandaka kobota boizo basusu bazolokota manga batina basani baki oteka baya misusu wana bauti na bamilie misusu kuna oke eimwa mpasi mpo na baboti baza mwa lomeya me tala ndenge nature kaka boye ezali kosalisa courage kaka ya motu bayibi te babomi te makelele oyo zobimaka boye na mabele eza na kolo nango te te makele na ngai kosimba te bandonge
e bato mpe bakozwa baye batie wana basani bateki bazwi mpe lomeya basali nango mpe makambo mosusu. Esengeli toteyama. Eva mwana nanga aobuki ya ngaikila na bakitani babino lona ni pobolia na motoki nde bosili fota po vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman. Débrouillez-vous pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. La vie mambo mingi suka suka ya makambo mwana mama opikaka motoki na yo tangisa bolonga kozela te sala lokola ba West Africain mama batoni lipopo bayese koluka sala lokola balibane na bagreke batoni lipopo bayese koluka sala lokola bambotolokeshi mame batoni lipopo bayese koluka sala lokola andra watunda sala lokola madi baye mame azanse koluka moyen pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman. Débrouillez-vous pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Motapusu wa mataki takende wenze azonga ndako aloka sefalanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka mpo alata po vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman. Débrouillez-vous pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Bamobali nanga bandeko asundolanga na bana nalongana na mombongo nateki songo na loso nateka mwa lundunda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre. Article 15 maman. Débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman. Débrouillez-vous pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre. Bakokumba tala ba recever bakoganga tongo pokwae tala balikablo etondi mboka mobimba tala ngo baporo butumo isena liteo tala ba musicien tokonze mapotoli ya tala ba na classe bakotanga lobi balia Article 15 maman. Débrouillez-vous pour vivre yo lukaka. Débrouillez-vous pour vivre na motokyo kozoa. Débrouillez-vous pour vivre. Talaki manadi bengange wapi yao oh. Article 15 Salangeti salwe Adamo aosili koli ya mbuma Eva mwana na ngai aobuki ya ngai kila na bakitani babino
lonani po bolia na moto kinde bozwili fota po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre. La vie mambo mingi suka suka ya makambo mwana mama opikaka otoki na yo tangisa bolonga kozela te sala lokola bawest africain mama batoni lipopo bayese koluka sala lokola balibane na bagreke batoni lipopo bayese koluka sala lokola ambotolokeshi ye mame batoni lipopo bayese koluka sala lokola madi maya pekoseo bazanse koluka moyen pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre abwangle yo lukake débrouillez-vous pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre la bamba bakokumba tala bareceveur bakoganga ntongo pokwa tala balikablo etondi mboka mobimba tala mpo baporo butu moise na liteo tala bamusicien bakonzema mpo baluka tala bana classe bakotanga lobi bazwa babongola terre confiance moloketeo article 15 mouvement débrouillez-vous pour vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre. Talakima na dibenga nange wapi yao oh ya kimbala mwini ya mwana mo solo penza masasi wana wakalikile yango na pa nyonso bakotia nyamu na masasi na mboka République démocratique du Congo. Tokoyebisa bino lisusu kaka na cadre ya mosala boye tali peso mingi kote ya l'État ya moyibi nango pe ezali to tosili koyoka ete ezali na près ya 600 cartons ya basigarette périmé oyo ezali ya marque Boston et bungi depuis trimestre eleki année trimestre ya suka donc dernier trimestre ya 2012 na entrepôt donc na ba entrepôt
il y a direction générale, il y a douane, paix assise. Donc, kuna na Goma, na nord ya Kivu. Kwa nde baba na français malere ya kayango moko te. Botala sikoyo awa, eza na rapport moko eza publié le 29 janvier awa ya ONG Save Environment and Unchanted for All. Yango nde ekoloba ete ba produit wana oyo ba cigarette toto ba ya kobeba ba sili ko ba kotekaka yango etekami kuna na Goma na Nord Kivu. Ezali likambo esali boye ete bato esali mpasi komona ete marchandise oyo ya kobeba oyo ebimi kasi ndenge nini yango ezalaki na baentrepot ya l'État po bomonaki moyibi oyo ekosala na mosala mosusu na ndenge ekosala ya mabe na ntango bino bokangaki biloko wana botiaki na baentrepot na bino kasi ebimi lisusu boye na lolenge kani po bomona radio elekaki toba likambo ya moyibi eyali mabe nde yango oyo sikoyo na mosala na ndenge yango ya mabe. Poko elamu weekend malamu wana ezalaki babino esuki tenge tokozaka na bino beboye. Ciao, ciao. Een lasersessie je enige wapen tegen rimpels? Ciao, ciao.